pantalon $10. Oyo $10. Somela mona nanga. $10 en école. Ngana do soda na 3000. C'est quoi on a gagné nini? Ezoteka uniforme, ezoteka catch, ezoteka nyonso. Siko to futa mine bakaye biloko nyonso bandwekele. Siko biso tokoteka nini? Poto futa la bana mine to futa minerval mabe. Bateka kaye de communication bazo minerval basala bazo saboy. Biso siko ba para to kosuka wapi? Uniforme en école, complet uniforme biso to sala to teka ngawa 10000. École esenga $15, $20. Ye moko mbonga minerval. Nos hommes na balabala eza polele. Tozo teke eloko te, otie uniforme botuli, otie kaye botuli, otie biloko nyonso même ba chaussettes, na cravate, na matolo mingi bana membre bozali penze belebele na Denzel West Télévision toza penza biso na bino toko tesa bino mingi penza awa rentrée scolaire bomoni na kati be rentrée scolaire ba parents bazaka penza mwa moto likolo ba parents bazaka penza likolo ba koyeba te biloko e matimbo nanga mpe ba mama batera penza ba uniforme ba lobi kuna ba école eza ko boma penza bango ba marché romona uniforme na école kaye na école makamtu ebele penza na kati ya école donc ba préfet ba kambi penza bato penza bazo diriger tozo kende be wapi bomoni ba uniforme ba mama batongaka pona bayaka basombaka eza cop ezali cop toyebi ke note ke école ezali wana eza kotangisa bana ma école comme susu ba mama bateka ba uniforme bateka kuna mama moyen ya kozali ezali te yango na bandeko moni tozo biso na bino bomona rentrée ndenge ezali bomoni wana ba uniforme bomoni kuna na ngambo kuna bakaye ba uniforme yango yo bomoni kuna na ngambo kuna bakaye kuna mama baza koteka mais eza plein kotama te bon tozo biso mino kosona ba mama penza ndenge esengeli na West Denzel West Télévision mbote mama mbote papa na ngai mama eza ndenge nini atoko mona bino boza kolela penza rentrée wana o eleki boteka ki pete mais rentrée op ezokende boza koteka te eza penza ni papa tokoteka lolenge nini ba école etieli biso ata carte d'élève 50 000 ba uniforme na école complet uniforme biso tosala toteka ngawa 10 000 école esenga $15 $20 ye moko mbonga minerval azotia pe catch azotia kaye tokoteka lolenge ni tozovanda kaka boye président Fachi Beto atalela biso likambo oyo tokosuka lolenge nini soki toteki nde tofuteli bana minerval bango batie nyos catch batie école biki batie école kaye batie école uniforme na école la coste $25 papa tozoye bate toza wapi on dirait toza na mboka na biso te leta atalela biso likambo oyo. Merci beaucoup mama lobi tozo kende wapi on dirait toza be na mboka na biso te bomoni penza rentrée scolaire yango wana bama baza koteka mais za penza kopesa pa to so pena ba mama bomoni bali ko vanda penza blouson wana bomoni bango bato bateka kango na bano basala ka mécanique bano basaka ni mais école ezui cop wana bama bazoye bate ba okende penza mbote mama mbote papa nde to boto oteka te do uniforme école ezoteka uniforme ezoteka catch ezoteka nyonso siko to futa mine bakaye biloko nyonso bandwekele siko biso tokoteka nini poto futa la bana mine to futa minerval mabe bateka kaye de communication bazo minerval basala bazo saboy biso siko ba para to kosuka wapi uniforme fallait biso toteka to futa minerval bango nyonso batoteka tokotangisa bana ndenge na tuka likambo na leta akota likambo wana bango na école bakoteka uniforme te aucun jamais minerval na bango. Merci beaucoup école bakoy koteka te moni de mama papa ka ndengo amoni tofandi boye wana ozomona balabala eza polele tozo teke eloko te otie uniforme botuli otie kaye botuli otie biloko nyonso même ba chaussettes na cravate obana balata ka nyonso na école biso tokoteka eloko nini seke bana na biso bavanda batanga te bango moko batangisa bana na bango minerval tokofuta na nini leta atalela biso likambo po tokoka lisusu te tozo koka te tolemba kotangisa bana po biloko na biso nyonso tozoteka école azwi leta atalela biso likambo oyo eza penza problème na ba mama na école eza penza kopesa mwa pasi mbote mama papa awa penza eza makamba kokamwa biso tozotangisa minerval tokozwango kaka na biloko ba uniforme tozoteka bango batie
ba uniforme na école batie badekale na école batie bachaussette na école bakaye nyonso tozoteka na babiki na école siko minerval oyo tokofuta mpo topesa bango euta wapi bango ndenge batie na école bo biso awa tovandi maboko ya kokanga oyo tokende kofuta kuna tokozwa wapi na badekale na école na dekale na école dekale bakoma oteka na école tina dekatie nyonso na école na bachaussette na école siko tokoteka nini tala nzela ndenge ezali ka biso na biso tovandi ese biso minerval bana na biso bakotanga te bao bake na 6 na bauniversité tokofuta nini mpo bango ndenge atie kuna $50 baensemble atie nini oyo nini $10 oyo ya se bazotia combien mama batie $10 nyonso combien mais biso awa tozoteka 6000 francs 1 mètre à pamba 1 mètre 20 otia yango 7000 francs mais bango kuna oyo ya pamba likolo oyo batia yango 15000 donc 15000 à likolo 15000 oyo likolo ya pamba bongo ya se combien nga na tia yango 3000 francs oyo mama tia yango 3000 école batie oyo 15000 bon ngai awa natia yango 5000 na oyo pantalon $10 oyo $10 sombela mona nanga $10 na école nga nazosode na 3000 sikoyo nakokanye nini école te basango baye koboma mokili tokovivre nde nini bana bazotanga nekole koma oteka basaki na baekole kaka oteka basaki mama bina baekole baoteka basaki bomoni atie kosomba mama eloko nyonso papa ntuka toza regle makasi na bapromoteur na biso ya mboka oyo eloko nyonso biso tozosala tozoteka boye mpo tofuta bango minerval me bango na ekole batie eloko nyonso batie dekale batie chauchette batie uniforme batie cravate batie cache poussière donc école batie décalé batie nyonso tout nyonso so par exemple na mwasi mpe batie mpe soutien tina collège oyo biso totekaka sikoyo biso tokoteka nini tozosouffrir tozosala tuka mokonzi ya mboka atalela biso likambo biso na bapromoteur tokofuta bango minerval bava tokokomisa bana na biso va topesa compte ya minerval tokopesa na nini tozoteka te biloko nyonso eza bapara bamanaki kosombela biso eza soko oleki para oye te basombi na ekole sikoyo biso minerval tokofuta na nini tokokende ofuta minerval na maboko totangisa bana na biso ndenge nini atuka atalela biso likambo ya bapromoteur na basango na bamaser po totangisa bana na biso kuna en tout cas toyebisi mokonzi ya mboka atela biso likambo. Merci beaucoup. Rentrée scolaire eza pasi nyonso te comme école mama pasi nalobai déjà nyonso comme école nyonso comme école toana kanda makasi donc neza bebe ekoli so bamoni moye te batika biso totangisa sumbana te ok mama te tolobi nini nyonso ekomi na école varese na école dekale na école bic nyonso nga kuna teka bakaye na teki te mpo nyonso ekomi na école sisi 3000 kuna $10. D'accord. Merci bandeko bozwa penza kolanda biso bomoni bamama penza koteka ezali te ndenge moko ya tozali awa baza penza kolakisa koteka penza eza penza mpenza na pasi bapapa baza penza na galère penza ya mabe bomoni mama mbote mama bonjour papa bonjour mama balobi nini awa nyonso te komi kaka bien école te ka na école tala nano elamba oyo papa tozoteka yango 10 000 me na école baoteka $10 tala elamba oyo sikoyo biso bamama tozotangisa bino moye nini tokotanga mbala na mbala oyaka me namona basalaka na bango eloko to oyo mbala na biso awa me baoyoka te ndenge eza boye préfet akotina famille na ye asomi bashite ya barulo bazotonga butu eke na école bazoteka tala nga na oteka uniforme 10 000 me boye na école $10 boyebisanga yaya vi yango boloba te biso na biso tozobomana tokosuka wapi pe en plus dano bana awa bazosomba te okoya parents nyonso alobi te tokosoma na école sikoyo na école yango lokola tala banda na ye banda tongo
ata moto akosomba aza te oyokaka te ekole elobi kaka bakosomba kaka kuna soki mwana asomi kuna te moya tanga eza te mama biso mo toza kobundana toka mpe baparent mpe ndenge bao mpe baza kosoma biloko nde mpenza baza kolela bao mpe bakomona mpasi mbote aya mbote yo mpe osombi mpe mwana eloko tuna ekole nabotana te mama mbote ozoluka biloko ya bana bama bazali awa ebele bazali mama bazali mpenza toza mpenza na wenze nde baoteka mama mbote omoni bama baza mpenza kolia ndenge toza kokende tisi wapi tisi o combien baoteka yango $10 mais oyo nga naoteka 6000 francs moto baosomba te naoteka oyo 3000 francs nekoyo baoteka 5000 francs mais naoteka te mpo na nini baparent nyonso ezaka parent aleki aparent eya kosomba yango abi te nasombi deya na ekole sikoyo biso tosuka wapi totangisa bana ndenge nini boyebisa mokonzi ya mboka talela biso likambo oyo likambo oyo na biso na bapromoteur tosuka wapi sake oyo nyonso omoni sake oyo olobi nini mama neti na ekole bamaser na bakeche na basenge na bakaye nyonso tosombi kuna nyonso tokoma osomba na ekole so osombi te okotanga te mwana akotanga kuna te bakolongola ye sikoyo ekwe mpenza nyonso te ekwe mpenza obeba bamama baza mpenza na galère mpenza makasi bandeko wana toza mpenza biso na bino bomoni wenze mpenza ezali mpenza wa bamama baza mpenza koteka me galère mpenza makasi bon tokende kuna be na ngambo be ya bakaye bomoni te mwana soki akoti mwa kelasi esengaka be ifo akoma mwa kaye wana ezalaka mpenza be malamu mingi ifo akoma mpenza asala mwa mokolo to malamu mwa écriture eza mpenza kitoko lisumu be makasi mingi totema biso na bino kotala bamama mpenza ya bakaye bali wana na kati be kuna na ngambu wana bakaye tokoma wana biso na bino totuna bakaye bon bakaye mpe sopo baza koteka be na ekole ubien ndenge nini toza biso na bino toza mpenza kokende eza mpenza pasi mpe mingi tozali awa toza kotambola awa bomoni bakaye ezali awa bama bakaye bazali wana bakoteka bakaye yango naza koexplike bino nyonso tu bafourniture oyo ekole koma otya fourniture mpenza mingi bia awa ezopesa mpasi rentrée scolaire ya bana ndenge bali kokende bomoni nyonso tu oyo ekomaka be na ekole kende osombaka na ekole nde okozwa mais libanda kosomba ngo te bakaye bon tozala biso na bamama kosola mpenza na mama ndenge sike mbote mama na moi bino koteka eza mpasi awa tozoteka te papa biloko nyonso tu bakotisi kaka kuna na ekole moye biso toteka awa eza te tovanda kaka boye donc bafourniture nyonso to ekole bakomi kopesa ekole nyonso bakomi kopesa kaka kuna na ekole moye eza te bolobela biso nani oloba nini bandeko oyo tu bakolanda biso surtout bapréfet bakonzi ya mboka oyo nyonso tu baolanda biso ezala bapréfet ezala nani bolobela biso likambo d'accord okobeta mpenza sete na ministre enseignement yo mo okoloba nini epa ministre na makambo oyo eza koleka oloba nini epa ministre papa tokoyebisa ye nini to ministre ye moko azoyoka bamama nde tokoyebisa ministre akota ekole na ekole asala nanu bankete oyo basalaka ane nyonso avant nanu bana babanda classe ye akota ekole na ekole atala mpo bakolo baprefet basi na bango bandeko na bamfomi na uniforme mais papa che nini tokolanda yo mpo tolanda makambo oyo akota na ekole ata na lelo oyo akende na ekole akomona nyonso ezotekama nga moko naoteka uniforme me naokesoma na mwana $10 me nga moko naoteka 10,000 mpo na nini bongo tonyokoma na biso banyokola biso ntina niveau wana tozokende bomoi tozozonga awa na wenze bomoni wenze mpenza ezali mpenza vide wenze ezali vide bomoi ndenge mama ndenge azali wana aza kotambola tozali awa mama mpenza bali mpenza kolela baza kolela na oyo etali mpenza bapréfet ya ekole makambo baza kosala makambo ndeni baza kotambwisa ndeni mpenza baza kokende eza kopesa mpenza mawa ezopeta mpenza mawa na likambo oyo toza mpenza kotambola mpenza na kati be ya wenze bomoni bamama mpenza koteka ezali te koteka eza mpenza pasi bokomona moto depuis atikaki uniforme na ye bato bazali te tozotalisa bino be awa na wenze bozomona bato bazali te nyonso to ekomi kaka ekole tozala biso na bino bandeko na osenge te bopartage bokommente
nyonso tu penza ezala penza be malamu mingi biso na bino tozali awa toza na posa penza bapartage na bino bacommentaire na bino rentrée scolaire à Kinshasa ezali penza pasi pe mingi penza bomoni baparent baza penza kolela baparent penza baza kolela awa eza kopesa pasi eza kopesa pasi kote keza te rentrée scolaire oyo ezopesa pasi nyonso te komi na école bino moboki nde bamama ndenge baleli awa penza baclient mpona oya kosomba penza biloko awa oyopesa penza pasi eza penza kopesa penza pasi mpe mabomoni wana bakaye bon nandimi te boye moto atie bakaye oyo ata ateki soki combien nayebi te nyonso te komi bien na école bamama baza kolela bama baza kolela donc pasi penza mingi rentrée ezopesa penza mokaya ezopesa pasi yango oyo mama mwa liloba noko koloba ekole ekoma oteka saki ekoma oteka kaye ekoma oteka kete siko biso totekela banani biso mwa pele tozwa su bongo oyo ya pasi toteka su tokofutela bango su na baekole bavante bacompte ba $200 batikela biso mpe ate eloko moko biso mpe tozwa mopepe meko tomoni yo mpe yo oza masere nalanga masere te papa mais olati bilamba lokola masere boye belikaka boye papa nalataka boye oza mpe moto catholique te na moto catholique te mais bandeko bokomona mama nga kuna bi masere azokota likambo yango boye se kuna na ekole na ateki te te nasambela na masere naza masere nasambela message du temps de la fin. Merci beaucoup. Olobani liloba na yo na ministre ya enseignement olobani kobeta moi c'était na moi c'est na obeta ka ezaka keba ebe école eteka subi ya biloko ba eteka suba saki te bateka uniforme te biso copie na biso ebeba toteka te siko tozwa mbongo ofutela bana na biso tokenda ofutela ba école na ba tozwa mbongo ngo wapi po biso biloko nyonso biso toteka école ekoma oteka eteka école eteka kaye eteka kete eteka saki eteke uniforme siko finalement bango tokosala ndeni vraiment mboka yango ekendaka boye batela biso mpe likambo mpenza commerce ezala boye te bango mpe basalaka moko biso mpe tosalaka moko mpo tozwa possibilité mpe ya kofutela bana bango minerval etali bongo mama mwa liloba pusana awa kobeta mpenza mwa mbela olobi nini mama na oyo etali nanga nazodeklare kaka biso tozoteka te awa école ekoma koteka basaki école ezoteka bakaye bauniforme bacouverture siko oyebisa biso na bakete tokoteka ndenge nini tokofuta mpe minerval ndenge nini po biso tozoteka boye po parceke tofutela mpe bana minerval école ekase biso ntuka tozosenga mpenza ministre biso bakatela biso likambo oyo eza kitoko te batika biso ndenge totekaka biso tofutaka kozwa moya kofuta minerval ya bana na biso bana baotanga ndenge nini merci mpenza na bomoni rentrée scolaire ya libe mpenza kopesa pasi mpenza na bamama eza mpenza kopesa pasi na baparent oyo baza kolanda biso nyonso te komi be kaka na kati école bafourniture basaki oyo okomona na école prix eza komata okomona makambo ebele prix mpenza eza komata bandeko toza babe biso na bino école eza mpenza kopesa mpenza be pasi mingi nasenga te bandeko bopartage bokommente na chaîne na bino oyo boza bolingaka mpenza naza mposa koklike na bino kopartage kokommente kotika commentaire na yo ekozala mpenza be kitoko mingi botika mbala mpenza kimia bota na bino nde biso na bino tokote be mbala nsima bye bye. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Denzel West TV. Je partage du contenu exclusif tous les jours. Cliquez sur le bouton rouge juste en bas et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien.